mokili oyo ya yawe tambola malembe na mosuni yango papa Dani Nzuzi yemba maka mingi pina nzembo yango to sepelaka yango makasi nde papa Dani Nzuzi mutu azwaki yango nzembo wana ezali nzembo ya ba 97 98 ezalaki na panuzulu na panusite ntango biso tosilisi secondaire tobandaki komeka ko débrouiller malgré bandaki kosimba te tobandaki kosala na biso bapeshe journée moko pe d'habitude ndenge tobandaki okende bapeshe na biso mbula ebeta te ata na se ya mbula bozokende esikoyo ngai c'est comme si nazalaki na retard baninga tokenda na bango basi bakendaki ngai pe naye kotala mbula esali neti kodimine na koto mpe na bwato nalandi bango ntango ngai nazokende nakatisa ebale na komi na ngamu otokɔta na mongala oyo tokendaka na bandi koyoka na banzete nzembo ezoyembama mokili oyo ya yawe tambola malembe mokili oyo ya yawe moto akosa yo te mokili oyo ya yawe tambola malembe soki te mabele komela yo bapetui tosangana toyembelaka ye bapetui tosangana tokumisa molimo mosantu ikolo ya ye mabele ya ye yemei ntango nazoyoka boye ezali forêt équatoriale ezali vraiment zamba monene nazoyoka mpe natelemisi mpe bwato nalandi nzembo ti basilisi nde nalongoli mpe bwato nabandi kokɔta mongala nazokita mpe nabandi koyemba yango mai moko ti ntango naye kokutana na baninga wana nabandi koyebisa bango na be ata bino bozwi mbisi me nga nazwi likambo moko na nzela abi likambo nini nabandi mpe koyemba nze bana atika biso makambo nakombo wana na nzembo na esukaka kaka awa esi kinshasa ekomaka lobi te nzambe azali na ndenge na ye akokomisa yango kaka nde ntango biso toyaki na ofisia na kamba utane na chorale centrale ya jitiki mpe tobandi kopesa bango banzembo pesi mpe nzembo wana yango mpe ezwaki esika nango Nani alobi
bikomi na yango te liloba lya Nzambe bakokundaka yango na kati ya mabele te liloba lya Nzambe bakobombaka yango na kati ya monoko ya moto te ezali liloba lya Nzambe ezali koteyama kati na bato na ye mpona basepela.